Horace le Faker Ambara Kouziama. Alors olingo saba mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Et bino image tour du monde. Makanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Et bino image. Ah! Lamba ba bilili batu ba sepela et bino. Quelque chose, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Il m'a valorisé. Nous allons continuer, mamie, et cette fois-ci, nous passons au prix Mwanamboka, trophée d'excellence, la musique chrétienne. Le prix de la musique chrétienne, le trophée Mwanamboka est attribué à la sœur Marie Missara. Deux fois de suite, Marie Lessam au prix de la musique chrétienne par le trophée Mwanamboka, une initiative de programme qui est le président Nazongelio. Pour moi, un programme de suite aux jeunes de Tomonsi. Car c'est moi un comité de Samuke. Bandeko, la musique chrétienne. Kasi bana posa pe mkolango ba pe kolela kolelisa pe bino kolela mari na ndongi na bango to bite kokangeli bango porte to pe bobomisi ndenge nini po alikambona. Merci mami na kasi kama ngai nazoka mo mingi Marie azaya mutu nyonso association de musiciens chrétiens tozaka ka organiser pour na koyamba baninga famille nyonso oyo bazaki proche na Marie. Est-ce que ngai lelo naza ape na kozwa problème par exemple vinanga? Est-ce que bakamera ya mwe bakoyati par exemple? Non. Nous tenons balongola makanisi wana parce que nous nous connaissons les cantions des ateliers. C'est mon mari, et nous avons mon chalamwana. C'est mon na wazekwa, na mon na papa wemba, na mon partout. Je crois tout bien bango so bazala. Na pesi masini na mamu chalamwana kuna kulana déjà donc qui est mingi. Donc vraiment nous tous place nous tous tambola na kanisi mtumoko aza indifférent pour la nouvelle wazate et na pesi merci mingi na l'Iconzi protège. Merci vraiment le chef Moudoumi au kanisi tokobosa na yote. Les trois visiteurs même landako après le programme yo. To se paye vraiment la offre na yo. Zama pamulo mingi. Et na bandeko boso bazana même na Braza ou wapi tozali pour nous organiser pour benga biso kaka parce que ma commission no sezali. Ezali na commission ekozala pour nous ba disposition protocolaire pour kozala na biso pour nous bino makanos to sola même quelques hôtels to sommi déjà où on s'est faveur pour nous loger bino après nous na famille na yo d'accord mais vous allez place to bino to sola na bata hôtel et police vous allez wana pour nous sécuriser bino ko kenya ko na bino tim ko boso merci
tu as un compte à banque FBN Bank, on va battre bandi kwaza ou akoya te. Mais n'andinga beaucoup qu'on dit to bisana so ya to tindi moi contribution alors numéro à compte ya moi ba chiffre belé. Tu vas baguer na FBN Bank, ba ko batam sous compte contribution mari. Ba chiffre to tanga tam to sisi na ba to ba bosali. Te ba to 0530 111 097 francs congolais. 00530 111 0888 na dollars. Pour les académiques, et comme FBN Bank, kuna mwa bubonisi pona pote mtrosa kulikucha quelque chose soko keka kana babanko bibi en tout cas bakufungula et puis ba uchimba mbala moto na ngosenga pe ba oyo mama mami o bazangi moye ya kokenda banque tumisibilinke mukolwana zo sola na hotel de ville ba pesanga tono moko ya munene kituma munene kandi otokena kose incliner mukolwana ezali na tono moko tumcha kituma munene koke mutu nyonso aleka acha contribution naye Marie azana mwana unifaza la quand même na moi souvenir beaucoup ya bien Marie azana maman ou aboti ya monsieur Lipeni azali pour tout cette année on a pu photo va canceller et on a la contribution au chef de fleurs ils a réservé là-bas la catégorie moko boyeza to boy passer surtout sur ma fleur et ça là le conteneur aussi ça il y a le chef de fleurs il y a kana bongo tout le monde dit que tout le monde ça beaucoup sécurité za wana vraiment que ça la contribution na suka pour Ndiko Marie. Merci Patrice Ngoï Moussoko pour toutes ces précisions qu'ils nous ont données en sa qualité de président de la MCC mais également de président de la commission qui organise les obsèques de la sœur Marie Missambo.